élection qui premier na belle papa motoza premier na belle élection ba bi victoire na ye le na 2023 population za ka sima na ye moto ba bossa na ye donc ceux qui va saluer erreur ba ouais l'intérêt personnel ba le que Martin Fayulu te ba mettre là bas tala muzito yo alobaki que Martin Fayulu ngana yo to kabwani kombo za le soso est-ce que Genève va ngoko na en Afrique du Sud accueilli kombo pesa ameli musiye moko or muzitu lelo na Fayulu mbele bazoze na bato ba yo soutenir ba tolinga to mona Afrique du Sud bakei tolinga to mona Martin Fayulu na muzitu bato balinga ke na Afrique du Sud o batikala bangomi balala bayo kwa chiko yena ndeko na ye mais muzitu akata ina nzera Ana Fayulu ye Martin Fayulu na Mozitu akata ina nzela Fayulu akei Mozitu ati voilà erreur politique mais mazole kakuna yango wana à part ça il faut pas régler ce moja kozala candidat soki obimi ngai katumbi na kozwa poste nini ngai kingana na kozwa poste nini nyonso wana mpe balobelaka yango sur place basali mokanda babombi le jour ji makambo esimbi babimisi moka mais nayebi ke lelo toza jeudi tokoma vendredi na samedi le 19 eza lundi dimanche le 19 eza dimanche nayebi ke lelo na lobi vendredi tokozwa résultat ya Afrique du Sud bana mboko ye parce que campagne électorale ebandi dimanche na kosala propagande ya Tshilombo te na kolobela makambo na bango te mpo toyoki bango bakokende stade yango bokokende mpo boloba ne peuple congolais sa yoki yo na message à la nation olobi eloko te osali mpe eloko asika koloba dimanche kozala eloko ne bana Congo tozala motema bio Martin Fayulu 2023 Martin Fayulu prêt batia ye na candidat commun d'abord nana otia ye moto atiaka moto aza na bato na nsima na Martin Fayulu aza candidat président aza na badepute te il va compatir seul esika kolongela bango yango wana nga soki na soutenir yo soki yo ozwi okopesa nga ni soki opesi nga nana kosala me ngai soki napesi yo présidence na opesi nga présidence na yo soki nga na bimi badepute na ye bakobi na kombo na nga okozala na ministère okozala baplace ebe voilà esika tozali voilà niveau tozali makambo ekoleka kitoko critère moko te oyo kokanga Martin Fayulu bana mboko ye na moi mpe journaliste aye tokozwala moi interview po tozala moi interview na kopesa président ya mapela azwa mpe maloba même 5 minutes pour que to verser na interview bana mboka oye donc Afrique du Sud tozala yango lelo na lobi bokoyoka ndenge yokoleka pesa président bawazalendo bazo préparer offensive basala na ba M23 na mituni siko FRDC wapi po bango bayazalendo basala offensive alors jusque là tozomona na biso te eloko kosimba pour eza te e ba M23 bazo risquer bakoma na Goma bana mboko ye lamuka oye nazaka na 4 minutes bozala quand même très prudent parce que biloko nazoloba wana eza na biloko mosusu ezo compliqué bato. Voilà résumé makambo ya este ya guerre moto azali na base ya makambo wana ezali Tshisekedi Tshilombo ye moto aza na base ya makambo wana. Premier élément ezali bakoro na ye sikoyo Rwanda azo attaqué publiquement mais alobi na FARDC bango bazali na cesser les faits bino bobeta te tika bango babeta baboma bino ezali boye te soki boyokaki résistance moko elekaki FARDC abunaki na ndenge na ye alobi que ça ne tient pas en tout cas on doit se défendre mpona makambo etali wazalendo nakanisi ndeko alobi
eloko nalingi nayebisa bino boye na problème ya Martin Fayulu moto moko akosa bino te. Le président Martin Fayulu azali na Mbote mwana mboka journaliste. Tobeta lisolo par rapport ya maponami ya le 20 décembre. Mais tout est koyoka mwana mboka Denis Kadima azalaki libanda alobi po ba machine po biloko nyonso wana ya fisa la 45 jours. 45 jours to moni to koleka déjà le 20 décembre. Kasi to uti koyoka bango bazolo ba propagande ekobanda bongo dimanche le 19. Est-ce que ils ont accès à ma ponami et que ma ponami salamité peuple congolais nini beaucoup ça la beaucoup luka to kende sous en transition avec Félix Tshisekedi ou beaucoup à méthode nous sous beaucoup ça. Merci les journalistes pour la question na yo pour la processus électoral oyo nous allons organiser dans la République démocratique du Congo. Les journalistes d'abord vous allez être témoins combien de propositions oyo Martin Fayulu le président élu a sali na mboka oyo. Pour les bateaux qui mutuaza zoba, to naza nanga zoba, ninga zoba ninga bazo proposer nga eloko, olé na zongo en compte, c'est-à-dire na zo pe biloko na en compte, na salela yango parce que pour le développement en mboka to na pona comme mboka musika, bateau so bazo proposer eloko, so ki asaleli yango, azo mona ke ba koyebisa ke no ya za zoba, mutu a proposer na za mayele. Ce n'est pas ça. Biso ba mikolo ba loba maye kenda mutu parce que mutako sungango azalaki te. Félix Tshisekedi aza savant te et à mon nom la vie Félix Tshisekedi pe ayebi eloko te ba proposition bandako boya ya Martin Fayulu azu ya yache mais lelo memi pe na libulu bona ba élection tuninga mutula ndeko Kadima lobi ekokoma le 20 45 jours c'est-à-dire que on le 20 décembre et le 15 décembre. Or surtout sur le 15 décembre ma machine est l'élection est le 20. C'est-à-dire à 5 jours. Dans 5 jours, comme on a comme awa. Dans ma tali, pas de douaniers et comme Kinshasa comme les 16 déjà. Le pays comme le nôtre, un demi-continent comme le nôtre, va partager ma machine dans 4 jours. N'a pas bangé ni, n'a pas avion ni, n'a pas hélicoptère ni. Et pas dans ce qui va vous foutre. Parce que pas dans ce qui est au coma, au Kitsa Biloko, il fait ça le 2 jours. Nantila. Moutou fait ça 1 jour et demi. Nantila. Si vous avez un village, vous avez pratiquement impossible. Ce qui est le match qui moutambo anake, asala bamakuyi ne wana élection vous arrêtez. Après vous allez honte pour naïf. Parce que le premier mandat. On ne peut pas aller la transition. Non, et vous avez honte pour naïf à ce moment-là, vous savez comment on est nyoso, comme vous avez Félix Tshisekedi Tshilombo, a bien pendant les compétences notoires et Tshisekedi Tshilombo ça nini. Et vous allez dire pour Félix Tshisekedi Tshilombo. Et j'allais vous dire ceci de Bonanga. Les élections ou les élections Tenamboka Oyo 2023 Tshilombo nous allons user dans moyen démocratique pour que Tshilombo ake. Mais le peuple congolais bino bolo baraka pour message aux autres c'est que la paix kotalama et que 2023 pour les message Tshilombo azali. Pour bino bolo baraka ba peuple balo baraka mais basala ra iloko te. Ceux qui m'a pour les message Tshilombo azakaka. Biso ndeko soko lobi ke Tshilombo akozala kaka. Non, ça c'est trop dit. Moutapekisi Tshilombo a son deuxième mandat par exemple à Zate. Mais deuxième mandat faut on a voix ni. Faut on a voix normale. Organiser l'élection en voix normale. Donc il y a vote peuple ça a voté yo. Et les élections tout que nous que non Martin Fayulu ka la ni ka bima donc il fallait se négalement bima té. Mukwege pas kobi. Moïse Katumbi kobi. L'autre pas peut se dire. Mais l'élection go, elles ont l'élection moko ça transparence et ça là, elles ont l'élection moko crédible, elles ont l'élection moko oyo boyokani entre ba Congolais ça ni. Et ça parce que après les élections, le Congo va continuer. Le Congo va continuer, nous les Congolais nous allons rester. On a besoin de vraies élections. Mais l'élection oyo, il y a Messé Kadima, ils arrivent à l'élection moko ils ont besoin dans opaque. Ils arrivent à l'élection moko ils ont besoin na Bendissa. Ils arrivent à l'élection moko ils ont besoin na Sony na Mboka na biso. C'est pourquoi nous lobby tant que l'élection zo ko sala na ndenga mabe na Tshilombo na Kadima l'élection ou l'élection ke ba za libanda. Transition. Bon, ba Congolais va messana ko solo là. Mais on va voir, parce que je suis congolais, je ne peux pas décider. Mais à mon nombre d'avis, la transition n'est pas inutile pour le moment. Transition est au sein de mon vie. Transition est au Tshilombo.
transition. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons avoir, même si c'est un petit retard, pour le fichier électoral. Mais les camarades, 6 mois, 10 mois, 12 mois, tous les Congolais, ils ont suscité. Nous voulons les élections pour que Martin Fayulu soit élu président de la République dans ces pays du Congo échange. Quand on se dit que Limbote, Oebendi Rankino, Oebendi Bilobalo, Martin Fayulu m'a dit, Alia Kanabato, Martin Fayulu m'a dit, Alia Kanama Namboka, Chilombo, Bamoni, Bapesa Nimbote, Bayamani Bako Solo, la Nino Kotalisa Bayimboka. Moi Namboka, Dengo Lobby, Mbota Fachi, na Félix na Fayulu et pesi polémique. Wana ya libosé la kisike na Congo, toza na batumi ba et la kisike na Congo, élection toza ke na batumi ba bibale. Parce que na toile lelo na bino ba journaliste, Mbota ya Fayulu na Félix. Pour nini le kumu ke bongo. C'est parce que vous voyez que l'opposant numéro 1 Oyo à la face na Félix, c'est Martin Fayulu. Ça c'est 1. De 2, la salutation de Martin Fayulu à Félix Tshisekedi est une salutation d'adieu. Pour le Félix Tshisekedi, adieu Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est la fin du mandat. Et Martin Fayulu, n'oubliez pas, il avait pardonné Nanga, il avait pardonné Félix Tshisekedi Tshilombo avant le Lotokono. Aïbisaka Bango, Nyonso Bosali, le peuple congolais peut n'anga Fayulu, na Yo Kabila, na Nang, na Félix, na Lemisi Bino. Félix a loué mbote ya Martin Fayulu. Bato aïde pes ba loué mbote ya Martin Fayulu. On remarque ban journaliste tango bazo pes. Nana zo benga muninga, c'est Félix. Martin, Martin. Donc retire bien Moutouache. Martin, ça s'appelle Martin. Il allait danser Moutouache ces jours-là. Parce que zo mona ndeko oyo. Tu es en opposition. Na salié pe mabe. Ayeba pesinga mbote. Conscience moko sala ki le cas de Félix. C'est pourquoi il crie là, commence à crier Martin, Martin, Martin fait quoi? Ayeko pe son mbote. Na mabe yo sala yi. Voyez bisa yo ke passation du pouvoir 2023 a dit Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous savez la polémique pour aller. On est congolais, nous avons un adversaire politique, mais nous avons un ennemi. Surtout qu'il y a une vie politique, il y a une vie privée. Fayulu na Félix, on a un problème, sauf Bisso, une frange, il y a IDPS. Une frange, il y a population, il y a IDPS. Oyo va finir à Fayulu, Aza étranger, Aza sénégalais. Même quand on a eu le langage changé, moi n'amboka izalaka boye, a comme ils moi n'amboka. Donc mentalité ils en amènent quoi, IDPS, ils en ont Félix Tshisekedi. Quant à nous, Félix Tshisekedi c'est un Congolais, comme un Congolais Nyonso, mais c'est quelqu'un qui a volé la victoire du peuple congolais. C'est pourquoi Tastakakaye, Yami Balé, Yendan Dimaki Keye Moutou, Azumi Kumba Congo, on a droit, pleinement droit, il y a critiquer pour que les choses changent. Donc à part ça, Fayulu n'a pas un problème avec Félix Tshisekedi. Et après ça qui est monté pour envoyer ça y est bon aller parce que 5 ans il va pouvoir nango et coquille au Kendema à la point bas. Merci. Merci. Vous avez ces charges. Papa journaliste. Message nous allons oui, message toujours le bagage actualité les amis colo ya makambo ya élection. To lobby ba élection des obligatoire lokola kadima a confirmé que lundi le 13 que l'élection est le 20 décembre. Bisopé tozo c'est le 20 décembre yango élection ezala. Ce que l'élection est kozala te wana nde esika tokoyeba mais kadima mutu azolamba nzungu. Mutu azana makoki nyonso. Ya lobi que le 20 décembre élection ezali. Siko biso ba etozotala ye mutu azolamba. Biso tozana tokoloba nini. Donc biso tozo c'est le 20 décembre. Donc une élection to voter o ya biso candidat tozotamula na poche. To voter pour asali la biso makambu ya malamu. Oyo tozo zela o to votaki ye na 2018 mais asalela yango te. Tshilombo na complice ya Kabila na Nanga ba yibi pouvoir na biso oyo to pesaka Fayulu ba pesi Tshilombo. Soit disant que Tshilombo kosala makambo ya malonga nzoka nde Tshilombo comme ne gouverneur ya ville Kisasa. Pour na programme na ye
oya pesaki le mercredi soki mardi azo pesa kaka banzela oya sali ya ville Kisasa oyo biloko eza yango bila route lokola kulumba toyebi biso nyonso na masina wato na changu kulumba mutasala yango kimbuta me yake changu na programme na ye dozui route lokola elengesa eza banzela ya ville oyo yango bila ko beta ko pesa programme na ye na bila na ye me Chilombo akoti na bila ya gouvernement national et puis nazo regretter nazo loba atongi 30 ponts na bandu na yebite bandu ndo ya tongi 30 ponts ya Kwilu ya Kwangu to ya Maindombe po ye banda azwa pouvoir ayiba pouvoir ya Fayulu nano akoma bandungu te e bongo bapo oyo ya tongi na bandungu eza na mai nini na Kwilu to na Kabangu to na mai ya Kwangu bapo wana tongaki wapi pona nini Chilombo azo tine akomi nde tata mobimba lokola Chilombo azo kaka na lukuta kaka lukuta epa Chilombo ezo silate lukuta na union sacrée ezo silate kaka lukuta na lukuta baliesa biso basoso na téléphone na Facebook dolia memi ba Thomson basoso ti lelo ekoma te ti lelo maswa ekanga maswaki na zelo soki ekanga mawapi ekati lelo $10 tozela kai Chilombo aya na biloko wana Chilombo bilani na kopesa biso bilani oyo union sacrée to ba candidat na bango ba panzi banini bakoya koyebisa biso peuple congolais na 5 ans basali biso nini tazana eloka koloba te me na sepelaka na Chilombo po mbondo ya melaka na pongabi esala na musala na yango. Merci. Voilà, la tonne de Sengo, il y a Romona, Félix Antoine Tshisekedi, à Boximana, il y a Moïbi à 5 ans, na sepeli na comportement ya ba Congolais. C'est la démocratie, na sepeli la démocratie à Congo, pour de respecter yango. So ite Félix Azaïde Muto ya kokai ko 5 ans na Congo, be lobby ayebisa biso bila ya Chilombo. Les actions pe mawa. Akinde kinkola proposa ba pêcher, bateau de pêche, a okomisa kuna port. Oh ya mona kipo assistance na Congo mais ba pêcher ti lelo bazelaka ye amema ba machine amema ba congélateur amema ba bateau ti lelo azonga lisute eza passe pe mawa état de siège donc biso ba congolais nde tozabwe selon nga nanunga Félix élection ou élection te akozala te nga na bamba ina mabanga nga na bamba ina mabanga nga si na bamba ina mabanga si akanga nga kotanga bolo nga nakota prison 10 ans de prison na bima mais tout on a outil formation na outil ko préparer le 20 décembre soki élection ezate naza na nzela nga akokutanga na nzela o nasalaka ye ezaka ya moke o nakosala esiko eza po natimola libulu nakotie na kati ya libulu naza prêt nga naza prêt nde naza bo ya kolobaka yango wana ye azokende na ye. Bonjour monsieur le journaliste. Ngai nazotalisa kaka Kadima mbala azoloba nayebi te soki azoyoka. Kadima azoprépare mobulu na babiro de vote wana mobulu ekozala ya makasi parce que esaleli na ye eza propriété nauti kolanda ye devant bacandidat président de la République alobi akoaffiche barésultat le 5 décembre sikoyo barésultat wana bakombo wana akoaffiche ya baélecteur eza liste définitive ou bien provisoire on a yebi baoyo apesaki déjà baduplicata mosusu ebandi konzulu sikoyo moto akozonga azwa deuxième duplicata mosusu kwa vote baebele bakombo na bango mpe ekozala te alors du jour wana mobulu ekozala makasi sikoyo quand est-ce que ye akokorrige baerreur ekobima ntango bakoaffiche bato ebele bakobima na baproblème sikoyo akosala correction na ntango nini pour que date le 20 décembre toleka na élection. Alors moi quand nazoyebisa ye boye vi ndenge ezokende vraiment difficulté na makasi azala clair c'est le grand moment aloba clair que élection eza te ozonga azeli ntina suka ekozala problème mpona ye Kadima soko ozolanda c'est le moment ndeko na bango obake moyen eza te élection eza te parce que vu situation nyonso ndenge ezali ezomonisaka élection eza mpasi mpona yo osalama te alors nasengi na yo oyebisa bato avant élection eza te comme ça toyeba mpo ozoloba na sale oka moto aloba na sale olemo badifficulté na kuwa mutu badifficulté na este loba clair ndenge eza nalandaki yo mais ozoloba na mokuse ata bato ekozinda
soki bato ezili me bakotala nani nani mokumbi ya bato eza yo eza yo ozala clair na makambo so mpe bazopesa mbongo c'est clair comme ça on a problème nde lelo bazalaki nango kaka ko journaliste natondi yo nayebi ke message na biso ekomaka depart so talinga na boko na simbi na goti konalinga na loba ya bakandida ya présidence bakandida ya présidence na bapays nyonso ezalaka 26 candidats président te wana ezalaka te ata na pays moko ezalaka te ata na poto kulu ezalaka te Macron ntango akendeki élection na France babimaka mibale Lorenzo awa na Angola babimaka mibale ye moko Tshilombo ntango bayaka kosalisa élection ya 2018 babimaka misato lelo baya kobima 26